Ça débat moi émotionnel to ka ko ninga finga ki oyo kité oyo ko défendre bakali na tuna bona ozaki un peu distrait na ito ça débat mo scientifique émotionnel té na epe ko défendre ndingu té na tuna boy na podium ya Angola na podium africaine et si ta ndingu ezani obi ko lobika finga ki ya wana na yeba na to ke na to lo émotionnel ya pesa kana ya Angola après to ya africaine site oyo musa ndingu afinga ya Angola na ngo calmement na comprendre. Na répondre nango calmement non? Ouais. Na Angola na podium batu nyonso baebi omoni to sala ba hypocrite. Je n'ai jamais utilisé ce terme mais batu nyonso baebi so lobi Tantine Fanny deux fois batu balatsa ngo keza Fanny. Batu balatsa ke bongo. Wana to sala ba hypocrite. Wana de yo ka s'il te plaît au frère. Artiste tika vraiment to so la kina pardon tika ya loba. Fali Azamisa Mouketa Azamisa Moumene. On peut les critiquer musicalement. Mais tant que benga Tantine Fanny deux fois Tantine Fanny benga Tantine Fanny deux fois ça qualification moko ozo correspondre te na qualité na ra au artiste azana yango wana de 1 de 2 na concert ya lobby avant concert wana be émission nyonso ya musée Ndingu azolo ba héritier mutakala la ta coupé a héritier déjà bato ekoti ba ndela mutuke la ta coupé mutakala eza alo be l'héritier. Bon, franchement, Kabassé, c'est qui? Bon, tout le monde Kabassé, les amants. Botika, non, répondre là, Botika, s'il vous plaît. Botika, pardon, Botika, vraiment. Mais Angola, vous avez répondu. Pourquoi on maîtrise pourquoi? Douglas, Botika, Bakala, Loba, Botika, Bakala, Loba. Tout le monde émotionnel, là, tout soit en réalité, on va Bakala répondre à tout Tika, Bakala, Loba. Na podium, faire étant à Matissier, à Lobina, Kofinga, à Lobina bien. Na landa, il y a plus de CP là, il y a polémique. Pourquoi l'Obaïne est bongo? L'Obaïne est bongo pour acte ce passage en Angola, faire personnellement à sa surpris, à sa taille dans côté, à ses pélés dans côté. On peut comprendre tout le monde, peut-être que non, c'est pour la toute première fois, à Matsa Mouzé, la podium, à Sala, bêtise, ya bongo. Deuxième fois, à avertir, bien que avertir, mais Mouzé a yo quitté. On comprend? Mouzé a yo quitté. Même si c'est dans le plan judiciaire, au moins, la fait avoir se défendre. Ngana peki sa kuye mais ya yo ki nga peki fautif c'est Mosé. Comment va peki si o yo kite o lobi ke la ta coupé o la ta té eza cri o loba na be émission nano loba la ta coupé o la ta té héritier wala batu nyonso ba yebi yango mais pourquoi to go masquer yango bon Bakali eza nango ba pikité eza ba pik Bakali artiste s'il vous plaît. Non, tu n'as pas ça la pique mérité ta camarade là il y a la musique pas ça pique il y a la pique mérité ta camarade la musique ça bon bozina ba sankara na bango zarani na ba wingi a koko pesa héritier ko pesa faire respecter Douglas woti kananga na so na Bakali débat moko émotionnel té Douglas c'est bon Bakali a le piqué Sobozi Sankara ma parole na bango ezarani na ba orchestre mais des bango bena botika ba mutu moko loba te c'est là frère c'est là yoka ozo bosana yo ngo comparer rôle ya Zobozi personnel na ya musée orchestre affaire hein teke oyebi histoire ya orchestre affaire était ou quoi Sankara de coup ta Blaise élément Robert na ba pique ezali pona ba pique artiste podium Bakali afinga raté ba pique kaka héritier bazana perte de vitesse. Douglas mais tout le baramoko non Bakali tout le baramoko Bakali ngala mikro konde konanga mwana kwa vitesse ya héritier nef ta bato héritier perte de vitesse. Bakali Sankara finga héritier ngata ba mikro konde konanga mwana kwa et ça la binocha bokanga mabiso kala vina emoko bato eri mais yo pe zoya na ba ozoya makambo na panel mobondo zato yo ka mobondo pardon bino no sobokanga na ba micro bande kona obi beloko so bakalo mati mutu apesa mobondo na ba ka so idée net love matai na ba idée bien bokati ya sisi ba idée na été ba idée na ngaza boy bakali ngana défendre bakali mobondo za golo bino pe ba golo bo kata epwani
Botika ya loba. Botika na loba na moete. Vas-y loba. Botika na loba na même kutu batarité bakatanga te na biboy. Nga na défendre musete. Mais musete za nga muna biso fona za ka pouye. Mais na défendre yete na ba mafinga. Très bien. Mais premier na nga ya ko lati c'est loko mo be ko ko affaire que muzazo fingaka. Est-ce que nzema mutakala lata couper depuis to abana nikie? Et nzema bakala. Depuis to abana nikie bakali to abana côté. Et nzema bakala. Non, non, Bakali. Jamais, c'est là Bakali, s'il vous plaît, tirez bien si c'est moi idée. Jamais, nani, oyo, nani, moi, non, nani. Moussa Soka Yembi, Tantini Fanny se peut éliminer ce qui n'est pas Mariana. Fala lo Bakezaye. Soit porter plainte, ça n'est pas tité, parce que la combat falité. Et ça, porter Moussa qui n'était pas à live, n'a sala qui n'a. Mais n'a pas dû m'apporter plainte, c'était un combat, c'était un misé, mon moutagala t'a coupé. Ce qui est ça, l'isok, c'est même chose, Bakofi, Banzem Bayembaka. Que ya emi nzembo katie so ya koti si boso te makanti yo moko etali yo moko mais ya embi que non so ya singeleki na tonga bi ça va chara ni wana ma de expliquer yo te na lo otuna question ana répondre yo bien que non ya na lo biki na comprendre réponse na yo héritier là ta coupé a la ta tesco kuna akotanga comme héritier te o ayo qui fait resson na okeka là ta coupé mutakala là ta coupé tout ça et ça et a bois que l'héritier Tigo Bakali, nana loba bona répondre muke. Est-ce que biso pende to fandi na est-ce que Mousse bena ngo finga biso bena to za bena to héritier bena to banga Mousse nga tande bo kasande Bakali ba tangi comme héritier na ba zo héritier boy ba imagine ba fan pe ba yemba comme héritier oh bozala ki mo bondo yo na ki kuna ki Bakali tomoni Bakali tenga na États-Unis Bakali na manatali conseil africain ya fali ba fan ba yemba ceux qui peut fali bo ma faire ceux bilo man ezama ka ba fan eza normal ba conseil zalaka c'est même so JB ala ba golo ya la solo manda beta boye mais preuve exacte parce que quand comment na été c'est ça le problème déjà to ba mutaka comment na été yete tanga solo ba mutaka la ta couper ba fan kuna ba ozong sa héritier ba ozong c'est héritier azo continuer nango mais on est ça musete Bakali on est ça musete Bakali on est ça musete ça musée on est ça Bakali ils sont pour nani aux attachés des places héritiers oui Bakali ils sont comme Moussa ça valeur azo Bakali la première n'a pas na ezani nga pena na sepela na makamno nyo so sala nga bena tous les jours na page na Facebook na ba titre no tsaka ba video publier nga na linga ngo o mona merci ko ba titre mo tsaka mo zongela ko sega ko o kangeli muzeka na ko sege kimi bakala ta peka c'est le boulot qui gagne c'est le boulot qui gagne tous les jours o mona Bakali makamno sala to lingango même nga moi sina to tago tous les jours même au pays ka na bakala so mi ka sikale Congo qui gagne et là on est ça fort mais pour mina ngeza siko on ça lo mo boyo c'est ridiculiser par rapport à ni so comme koto mo finga comme lo na millier o zo pect c'est ça la vérité parce que tant bunda guerre Kofi on a ligné ma finga te voilà tant bunda guerre Kofi biso a moi je comprends pas pourquoi c'est Bakali et là on peut faut apprendre à biso ba golo atango bunda guerre Kofi ba golo to no matato bunda puyo so apuye yo to tika donc ngasiko te ngasiko na lobi te ke yo okotela biso menga na moni ke musique za continuer pays te Bakali musique za lo moi sérieux te matuna lola musique ya doka ba voyou eza na comédie na ko loba quelque part yama et Bakali s'il vous plaît ça c'est ça idée non musique ça s'il vous plaît mamni no solo ba musique s'il vous plaît Bakali zela ya mwana moni cour Bakali s'il vous plaît Bakali non s'il vous plaît bon ba pardon yo ka pardon président biso toza ba chroniqueur ya musique tango zo benga musique eza eloko ya ba voyou na ko permettre yo te au ça la musique faut ça mayele so ça mayele te au ça mais comment tu peux dire ça frère na classe batang ça coûte cours ya musique ezalaka frère comment yo agolo ba mamba bongo todo ba musique ezelo ba voyou c'est ba musique ba voyou oh là là comment non Bakali na lobi bongo te message là Bakali s'il vous plaît
message na na loba ni ngana loba ke ndeba ko mbe na musique ke omi bakali tika bato loba te bakali na sisa idela na kita bakali ngana loba te ke ngana loba te ba message ba voix mais ngana loba ke musique ezande bato akanisa te ke za loko zo prier église solennité Mobondo finga nde belé mon frère nazaka contre yango kufinga bazota de musique soto chrétienne ezana ngo normal musique ya église te makambo suki ndeni politique e komboka te mais ba chrétien na musique ezaka na po ba kofinga papa mbe ba finga na ba shaka zulu bazolo ba États-Unis atozwa ka référence ya monde ya musique azande ni ba star mec ebisanga parce que référence ya musique ya monde ya États-Unis azawa ba musique na moya ka ndeni onoka panga kutu azwa l'échec tolo ba moko coach tolo ba tikana sisa tikana kitana ngai do ba onoka panga azwa l'échec alinga okufa na musique mobono clôturer comme ça to ça ba tumsusu voilà ngala lo ba ke bakali ngai souci na ngeza eloko na ngomona ndeko mi contre campagne oyo ndezo sala melaki ozo lo bela musée mozo attaquer directement fait na mo ndeko mi contre campagne na feri pona nga donc ngala linga yo na lingite sko tombe na biloko wana parce que mona ko zaka na ba ya chirigola ba ve nani ba ive bonga wala kapena bango wala kapena batu ya RT et en réalité na feri ba on a promité saka makamba ba fan et pour en réalité so talim ta sala ba sorti médiatique ya mabe contre feri za RT na batu na yi pota ya mpaka loba que no feri na cheville et pour quand ta lobela ka RT mabete to bi que RT aza pi muta feri même RT ba moment difficile et la ga ba 2018 bolo wana imba ba désolé wana feri a soutenir yi moni fera soutenir ye mutabanda ba gero ba ya pakana ba lego fera na cheville bobo mutafera afinga ten héritier même bon bakalio za mutamayele yo na moment ya passe parce que même puizo bible le belon puizo za place moko koto bimité zomona ngana na États-Unis amasa na bakanga na kumba zonga Congo kiol même ve beaucoup la mbake keba lu moko bebi saka mutu kumba ya place mabe muninga na kumba yo zo revendika na TV ke onga mona tuka boyebo loba non et pas qu'on a fait na premier na été pourquoi ça peut déranger Obi pourquoi ça peut déranger ngamo na tuna faire question dans la conférence de presse tant abima oui et dérangeant yoka s'il te plaît na tuna faire question na faire lobby héritier dans mon asuka la banwa wengi ouais ngam na poser des questions na répondre oui parce que zalaki na cadre a witi banda wenge 4x4 ya mona lingara te batiaka débat makambo ya oh yende mwana suka te faire a witi banda wenge 4x4 c'est ça s'il vous plaît zana si ça na zana chiter na love s'il vous plaît on m'a fait répondre bondo zolo batro mobondo oui parce que ça tourne rien normal yo petango le golo ba mon frère ça normal clôturer comme monopoliser parole te clôturer tout ça va tout voilà ce qui fait répondre na bakali pona ko éviter polémique parce que faire lingara héritier o vi que faire de pas bana misiki na lo mabia héritier na TV et pourtant héritier lo ba depuis mes hommes ba image ezali faire de pas bana même momo ko lo ba côté héritier lo ba mabeni ni ya faire na besoin na yeba kaka image ya kale ali soko ligina na numéro na otini na tuni mabe o ya loba eza nini na yeba bon tant ba faire ba longwe héritier na poto na ba miel ta ba kemisika ba tuna héritier so ba keno ba misa mikolo wana akutu akosa ka mwana ya bangiringira mwana boma boyeboy héritier chrétien de affaire image ezali me faire aucun jour nana besoin na image wana au monde image ne sali so terminatique ko sina bengo pela na numéro WhatsApp merci beaucoup voilà donc là on a lo bangwana bakali tikala net zo linga yo merci beaucoup nga tete des frères kozaku na aucune idée que bakali ndazana omoninga kande na lobaki na défendre batu tout sauf Fali et tikala bongo mais comme na défendre Fali te na linginde te que batu peut pas finga Fali en dehors ya musique musicalement parlant ça va mais ce bon finga en dehors ya musique lingité wana ngara komi bongo wana bakala sika merci Orlando bonjour toyo kayo bonjour bakali boni santé oui ça va très bien ya point de vue nangeza pona benjir ba polémique ma wa musique et si la TP etika aussi la té bakali pour ça loyal les normal pour ça musique de point de vue na yo kotika la naître et là problème té et là un point de vue na yo tika no naître et là normal mais sikoyo na musique il faut pas tout ba hypocrite et là mabe et fanzo auta ko loba boye ba makambu tu wana ya kofinga makambu belebele mais auti ko présenter Simon oui Simon et fanzo nani Fali ko
Fali a présenté qui on a permettre on te bengue Fali non on a besoin polémique wala te bo benga Fali na yebe la kombo ça va Fali a présenté qui Simon a présenté pe Simon bino tout boyebi mais lobby Simon Bakali a sali live pour la kombo no ba ingir o abandai ko finga yo ngamo na regretter trop. Comment ça fait-il Simon a combattu à niveau à ko finga o ba ingir mais Fali azo boya bato ma finga siko to lobanine Fali mtatindie pour modèle ando finga na mama na yo na ba bêtise o ka ba bêtise na live na ye donc nataki pena donc et ça lay bien té siko ya kindingu ndezo koma suki Orlando yoka oui yoka afinga ba parents nanga afinga ngai oui eloko to telemelezaka batama finga c'est tout to asuna condamnation musu to ko salate to telemelaka batama finga est-ce que mwana wana ozo fingo lobby nga yaza mutali boso finga nga bongo na bandi internet depuis 2012 non Adam Talibosote au bande internet kala oyebani ye ba to présenter kala te et le réseau tonnant yoka frère yoka kasto sola bien non le bonjour va to s'attendre bien te olobi na opinga message olobi ki afingi netinga bo natala ga ete afingi azo luka a se démarquer na sima ya kombo na ngai alors aolinga sala n'importe quoi est-ce que biso to favoriser loka boye za continuel. Est-ce que Olinganga pena le canal no finge pe bongo? Non. Nana besoin d'ango. Jamais. Ils sont tous là pour nous protéger par nous. Pour ça la critique musicalement. Fali sur la bêta il onde ba se ka parler na ki ba rideau partout na parler nanga pour na landa ba concert à Fali, fala tchaki ba rideau. Wala musique et kenda bongo. Mais o ekuma que o finga ba mama batu, o finga musicien ngo en dehors de musique wana ndi na d'accord nango soute et puis anole ka soute pa nanga. Wana d'accord qui vraiment. Non protéger ma misera au boyebi na. Yango sikoyo voilà. Yango là sikoyo il faut dans naître kokene no côté to bâtir ou pe bâtir et banda ozo pe na ba sens mususu comprendre on te po mwana no benga mwana na asala kiyo. Eza dans sens te yo zanani ozanani o sa live wando fingo ba injira nde mwana siko na kana bango ya Fali ba yebi onte ba mona ki onte ba fan pe ba ko encourager mais ce que les kindingo sali live bon mais tamboli déjà mokil mobimba non pas kindingo azana kindingo sala ki ba injira o ya sala ki ba injira te mais moi non il est pas dans le succès pour ba auto présenter fallait auto présenter na niveau kindingo te Kindingo aleki ba musicien mususu ya Congo na succès. Oui bien ngote. Il va attacher des presse ya faire il y a des fan Fali coup peut-être ayebete. Ayo nga photo te ke fan. Tu sais ma bande ça sérieux te comment ko ba Kindingo attacher les presse à faire depuis qu'a fait la présenter. Il a attaché les presse de faire. Wa sérieux te. Ah et tu sais ma bande. O ba Kindingo attacher des presse à faire ça sérieux te. Kindingo attaché de presse à faire été. Ah voilà Bakali. Kindingo attaché de presse à faire été. Bah toi héritier. Kindingo attaché de presse à faire été. Ata ba fini héritier ma peka solo. Ba comment la bango karaboye. Kindingo na mwana wana Simon baza. Po na moni bomo ke ben tout ça j'aime pas ça moi. Franchement, tout le bas awa ya lobby aye bagité. Tant à lobby qui n'y was attaché de presse. Ah c'est vrai Bakali. Bakali. Aussi quand on a loba. Bakali qui was attaché de presse. Ma bande c'est sérieux, ma bande attaché de presse. Ça va matériel ma podium à présenter. Ma bande ma bande so za ba argumenter ko lobate vandanie ba mama bo tika mama Patricia lobate oyo kao. Bonjour Bakali. Bonjour. Ngana za na Luanda naza gauloise nanu ya makila na se présenter. Nengena lo baboye Bakali en tout cas biso to sepela na musala na ezate po ozalaka na biso me ezake olobelaka mutu nyonso so Fali
Merci. Wana toyebi mais bakali nalingi ozwa place mo ya mutema munene pona yebi ke yokipa makambo te na comprendre tendeni yo komo okipe makambo. Kindingu yoka papa. Kindingu afinga bate bele Kindingu afinga faire egola Kindingu afinga faire egola na 2019. Ozolanda lelo azana faire egola biso to omona Kindingu mais lobby Kindingu akoza pena biso te akufinga ozomona en tout cas makambo ya héritier na Ferregola bazaleki na kulutu ngaso na omona héritier bazofinga ye bana biso bagolo afike sala rapasi na yebi kezaka piki ya musique mais bakali naza mingi na yo peza bakali en tout cas fongola motema tika kolanda Kindingu bakali tika kocha focus na Kindingu na moni makambo Kindingu alobaki na yo neti evandi kati na yo makasi bakali en tout cas okolongola biso bolingo na mitema pona Kindingu te ozolanda biso tolingaka yo tolinga ko mobondo oui mobondo elingaka yo bolingo wana diabo si bosala gamoti yo kakasi bakali yoka te omoni batu musu baneti na yoka yo kolanda te pona yoka mozolo ba mama Kongo nde ya kukoloba ba makambo ke yoza boye yoza biso toyebi yoza golwa te oza spiritasité oza ntipe mama Kongo aza eloko te pona biso ozolanda mama Kongo aza na ekaka chroniqueur ke yoka mutu na mutu aza na mayele na ye yokanga noka bana yokanga bakali yokanga obenge chroniqueur point bongo na obenge nani kasi na benge na combattanti te aza combattant aza mwasi ya warrior moko boye mikolo azo mobali mwa warrior ok mwasi ya warrior moko boye to combattant kasi mais papa mutema na ozaka nango wana yango toza nango posa longola Kindingu soko tozosala bemission totya Kindingu eza lokola yo mpo ozofula Kindingu lisusu makasi ozomona Kindingu afulama deja tala Karine Mokonzi Kindingu na Karine Mokonzi ya Kindingu akumisa Karine akomisi kofinga Karine akomi kofinga era akomi kofinga bakali donc tomona kaye aza mutu na ye ebeba bakali yo ko bebisa bomo na biso te bakali non mama bongo te Patricia te abongisa maloba mama Patricia Patricia mama bon, c'est Patricia. C'est quoi le problème? Au comité terre à terre. Oh, souple, botika maman. Kindingu ndenga zawa na bino boyebi pe Kindingu afinga papa Hervé. Makasi. Boyebi ke Kindingu afinga makasi. Batingi yo. Afinga papa Hervé makasi. Yo mama oyo uza golwa zete. Yo za kaka bongo tolotika loba bien. Mama loba Oh, afinga emi mama. Ni tozoboya yango tozoza kiyungulu tochebo tozi mo tangina kiyungulu. Mo ekokota. Bon, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir et puis laisse les gens parler. Patricia, avant de défendre l'idée. Orlando Botika. Kindingu tanga zalaki pas héritier. Abandé kofinga pe faire egola. Maman, fais-toi plaisir. Pas héritier. Ando finga faire egola. Ba tuna écoute ma faire egola, bi faire egola o api muku se wana. Azoloba bien. Se wana alaba manga belé. Ngana goloise ngana za wenge na banana ngana za na wenge na koma goloise. Faire egola za papa na te faire egola ya ya na ngai. Douglas Botika eko ha. Ngana mwana we ranson. Faire egola tozaina we tozaki na mwana we ranson na yepa ya ya na nga faire egola. Botika loba s'il vous plaît, Botika loba na ya assis. Ozona na za warrior te. Ozomona. Mais ngai pona ngana lingi na ngate bakali.
nga live on est na lande bona amona Bakali aza pour ba spiritas na lingi bongo te Bakali ozawana na wana Bakali apesa plus fort yoga bakolo ba ibuya sa position Bakali yo kase na oyela ote na yeli yo pe parti na wezali Bakali ozo pe sa position Patricia ozo va bien te Patricia ozo va bien te Bakali ba bande ko linga oto benge ba mata tomati a poto linga Patricia ozo va bien te Bakali aza mukolo faut pe sa point de vue na Bakali attaché de presse normal attaché mingi au moins so balobeli wata mabemo ye maman akati boy te Bakali kasi ndeti yo zolo babuzo Bakala tiki yo lobaka na okaka zolo babuzo ba Patricia ya zanga ni moto olo bopesa biso baye mama ko la simple moi ça wa ya zanga aye afindi mama ko aza partout sauf na foyer mais Bakali yo zo bake mama Kongo aza warrior mais yo pe awa na moni yo komi na ba acquaintance moko na ba warrior te na lingite yo ka nani nani afinga quand tu dis que babatu bafinga boyoka bosala lision koute kinga Bakali bomona kana la mkembo matin na mokumisa fali te na okumisa te mena olinga tende bafinga nani afinga nani afinga Bakali nani benga deux fois te na lingi bo benge tantine fani te c'est attaché à lui alors si je comprends bien des fois c'est attaché à lui ah bon oh je savais pas na lingi te c'est attaché à lui na yo pe oyeba que c'est attaché à lui musique ezonga musique ben sûr dans la tête ça peut batu oyo ba mataka na panel ça vous mentir pena live osala na nene à la vue c'est rigolo à Jésus de Nuance surtout moi na nene à la vue c'est vraiment makasi Bakali ngai na kitana ngai pour deux personnes à la fois tenga na lobi boye depuis ça la vina nene ya à lava c'est vous ouais benam de nous ça moi si mo boye na resika mo boye bino ba gola jana ibsa binelo moko soki pa l'autre a fait le gola et comme c'est bon makune sikaza na désert tika na Bakala na roi aza kota ba golo ate kota ba spiritas te aza mwana roi botika aza attaché le pesa héritier comment est-ce que aza kota ba golo ate kota ba nini to kata aza attaché le pesa héritier bon ça wana pesa ta pesa aza attaché le comment vous attaché le pesa héritier ba logo wana te apoza mona ita sala ko mwana te botika aza la gane aza attaché de presse mais c'est bien bien assumer rôle naé attaché de presse et héritier bino mais afinga parce que ya Bakali héritier mais oui assumer rôle Bakali pesa Bakali tu es militant nini makambo ezokende pesa biso po tolingaka yo toza bagolo me tolingaka yo wana kutu etali biso te botika presse Bakali mwana roi botika eka mwana nana asimbi ye mobondo kutu spiritas kutu mwana roi azalaka mwana roi Qui t'a dit qu'il avait besoin de ta protection? Bakali. Qui t'a dit ça? Non, c'est là. Est-ce que vous m'attendez là, il faut pour la néné, hein? Est-ce que tu penses vraiment que les gens, ils ont... Non, franchement, tu penses vraiment qu'on a le temps pour faire? Lelo siko yo tuni Bakali sozolo bamakama place nene ya koma ndene ba site ba musicien nyoso Afrika comment ça va venir à Antivalère Omoni tango lo babongo tu te mens tout seul, tu te mens toi-même. Bakali, tu me déçois. Bakali comment va venir à Antivalère? Étant mon ami, oui, tu me déçois. Néné aya ko finga na finga biso na live ya Bakali au frangin, tu me déçois quand tu dis ça.
Mwana Rwanda moni makambo changer au to lo ba makambo ya mwana wana soki nene ya wana to so la makambo to finga to makambo valeur to focaliser to makambo valeur so nene ya so la eloko moko donc ça ta biso ke ko la mama nene a te ko finga ba collègue na ngate boyoka non ndeko boyoka ndeko boyoka to bandai live kala to si chango bien mais Douglas yoka pardon. Sujet na biso eza nene ya te, sujet na biso ezalaki ba anti-valeur lokola ba musée aza anti-valeur à makasi il faut longwa peme na ferre. Oui, c'est azo baza pembeni na yo. Oh, comme il matisse na ba panel comme ça frère. C'est quoi ça? Ah bien, c'est quoi ça frère? Moi je t'ai pas connu comme ça. Mais olongola nene ya comment ça nene na page na déjà nene na page na lobi makambo malamu mpona faire biso toza kuna tatika biso tolingi te tolingi na biso botika kombo nene azeloko te franchement t'as viré frère botika kombo nene ya ah totanga kombo na été ngana solo bambala moko na Bakali c'est mon pote Bakali okomi ko matisa batu moko boye Bakali moi-même je suis étonné je me dis oh frangin Bakali bala c'est vaut depuis la live hein oh yo moko yebi bango oh le bon moment na osala langage de bois olingi na tanga bakombo na bango omoni lele moi ngana yo to solo laka olingi na tanga bakombo na bango ozo matisa ken mpiana nene elokwa sepande ya kokota adande nene ya kosaki ya lave mobondo bongo kosaki bakali baoponela yo bato oyo matisa na life na yo eza mawa na era nebite yango moni era zaki prida na makambo wana yindi bakali ngana makambo bakali akoyi na pièce nene bakali akoyi na pièce nene ya la vie cerveau bakali oh nene ya peut faire partie à liste nene achaki likasa na monoko kwa twana bakali ovanda na live wana tina suka s'il vous plaît to tia ordre nene a go manipuler ngano 15 jours quand est responsable bon molobeli toyo kayo bonjour molobeli ouais bonjour Bakali boni ouais ça va très bien ouais bonjour à tous ça bonjour na bande Olanda bino na yoki parti ya côté batu bon côté bozo ko pesa faute pas ya faire rigola par rapport ya komatisa musique ndingu na podium. Oui, c'est ça, mais faut que beloko moko fait rigola. Musique ndingu le fait parmi ya batu oyo basalaka promotion à l'époque de faire rigola depuis oui azape mutu ndola la tola muki ndengelo bakali tolali tola muki to moni bakali abino ngana komina nga netre c'est bien bakali abingai na lingi susute ba finga papu c'est bien je comprends mais il faut que beloko moko ikaye morote batu nyoso olobi bafinga ga yete bafinga batu nyoso na contre ngo nene afinga ga we olobaka oza contre bafinga batu nyoso oui mais na ba live no kaka to mona ko matisi mutu moko boye pona osango nani nene yako nene ko mbona ete Douglas okumisa ferret yango na lobby to mona ka matisi mutu banda bo mataki na live banda bo zaki na live bozoloba kaka kombo moko oto comprendre eseki po yo to ebe sekeli na yo eseki o ya osikaka ya bien eseki o ya solo ebi ke eseki lo bakali azoseka ya licho to azoseka ya nini toyebi siko biso tokolinga ozala netre ya solo bakali ezala pena vrai netre po kinetrecité na yo eye kaka po na muziki ndi mutanga yaki kosatake na bino nde bakali okomi netre oui c'est bien bon dès que na oyo kaka eparete okomi
attaché de presse, il y a héritier Watanabe Goga Tembe, c'est bien. Et ça, grade nos autres, la moussala nos autres mérité. Mais Sabine Loko Moko, Naza na image Moko na tin de l'homme na privé. Fali pour pas na concert na ye. Yoga Fali. Kaka Timba. Timba na concert na ye parce que tu es adversaire légal ya fait les alaka Fali. Toko tatonete. Obi. Adversaire légal ya Fali, c'est fait rigola. Voilà quoi. Fali na niveau fait. Oui. Vous comprendre l'image oyo Fali na concert na ye ba finga fere ya koganga ya makasi. Oui. Et ça ba fanatique siko ye fasani. Fali asali le côté Fali mutatindi bangote mais ba fanatique nde ba finga fere. Bon pourquoi lelo ya fere comme problème? Bakali na yebisaka bino musique eza église te mutala tra col pastoral azate. Voilà. Lelo na lobaki ya mwana. Musique ekendaka na bagere ka boye. Ba musicien faut bazana nek solide bakali, ba musicien faut bazana nek solide. Ba si ben six wana parce que bango batu batinda ka passer ko papa. Eza na musicien moko ta ko wanga na ke mutu ana fingela kanga ngam na tinda kete lokuta. Bon, bakanika na koseko sekaka kofia kosombelo voiture ka koseka wana yebisa koseka wana esalaka mama esaka sindi diki kosekano o mama si esala mama si diki rien ka koseka o ya mwana ematiso avion po o makamu oyo salaka basepelaka nango bakali ozo bakali yo nga na kamwe okomo kotisa banene awa okomo matisa bango papa botika ko yo zalaka déjà bakali afonza na bakali tika molobela sisa botika molobeli aloba nene ya azani rien nene ya zelo côté comment nene pardon botika komba nene ya tant que au moins le problème c'est pas Gaulois, le problème est pas Gaulois zanini bolingi tolingo ko valoriser na bateau boko lobata et on ne valorise pas franchement vous comprenez ça bateau il y a na bateau mususu bata na linzaka ya ferete bino mo pe ko komisa bango non to komisa te ce sont des insectes frère il faut pas dire ça non Kombo na ezotangama parce que une femme anti-valeur. Douglas, s'il vous plaît, le molobela si ça va. Il faut molobela mutakata ebi ma musique ndele ka exceptionnel. Ozo comprendre père. Donc nga na guerre oyo bafinga bafinga tel eza musique kenda ka bongo. Mais toi ko lingande te to ko na niveau ko finga na nga côté ko finga ba mama nesinga ne zobe banda ko leka TV na finga mama mutute na tikala ko finga insulte te ya ba bêtise na lo ba sanité na TV na tikala ko sala mote wana côté wana pina to sala contre côté na to lo baté ba mama bazalaka te ba mama ba yebi lo côté to épargner quand même ba oui. Mais ceux qui dozongi siko na musique to bandi ko finga na ba musicien na ba leader nga etalinga te ceux qui ba ko finga ba finga po musique etambola ka bongo et puis ba patron na biso ba yeba ka mambo to ka ko sa na TV moto ko wanga na zate biso na ba bakali ba futa ka biso mbongo pona makambo bakali azana oh bongo bakali akenda ka kayute asa yo kasi via bakali zaka TikTok azwaka ba cacher na ye. Et puis deuxièmement na ebisa bakali tant bosala ka promotion ya ba concert ya faire ma mutu bosala ka payer ba futa ka bino mbongo etanke ba tu bosala musala to yebi ndenge mambo ekendaka. Alors ngala kolinga otikala netre ya ke batu ba santaka te na ba live na on dirait bozo piquer kaka trop faire ouais si j'ai comme ka faire on a ndé to télémera si j'ai na on a ba live guerre mondiale ça mana ko okendeka à côté moko bozo piquer kaka na mutu simba pétain et simba té to mona pe minati ata ya été na simana yo bi ya Fali bozo comprendre Bakali en plus tu le sais très bien qu'il est simba té parce que je vais pas te laisser faire frère. Et puis na katote Douglas na minute oyo mutu tu asataka na faire ali moi mutu to ko sateke na faire ko dina na mai na ko tanga liste ya mulai
bakali biso tozwa baparole te mawato tolobara molobeli kalai na parole so molobela silisi tozwi wata show après tu pas GG après tu pas ya Paola ozo comprendre bakali donc en fait quand na lobaka ka non misi makambu oyo ebanda kala bo s'attaquer na faire to faire asali boy faire starter faire asali loko ta matière musique ndingu asala ba délire na sa ba sentiment pas ça parmi ba marketeur ya orchestre affaire donc c'est normal ayaki amati asali makambu ne oyo afinga ki wa lobaki be wana etali faire te nani héritier Mbanzabi à attaché de presse nan indingu attaché de presse nan bakali tika théâtre ko bakali tika théâtre hein bakali tiko seksanga to ba mamba sérieux Muzaki ndungu ana muta show ashofaka bagolo aya la ndingu et puis bakali pena muziki ndingu aza mutu na puis yo po yebi ba comportement na mais pourquoi yo nager na sentiment na mais bakali na muziki ndingu baebani bakali na muziki ndingu baebani bango mibali bakali omoni na baebani bakali muziki ndingu mutabomaka na mbeli mutabomaka na mbeli pe mutachumaka mbeli pe babomaka na mbeli tangu muziki ndingu bande ko finga era na mona siko osela ngo live te osalela ngo live te mais era mutu na o ozalaka calme ozoseka koseka oyo ya mukebo ete oyo nalingaka wana pena oyo ogangaka wana pena bino bagolo boyaka mystique fort hein donc tokoti na makambo mosusu bobimi kotaneneya bokoti kota tozosola bato bantikokota mpe na kota bacomédien oyozolobani kasi tomepesa baparole wata show Ok, merci. Wata Pistoyo Kayo, bonjour. Bonjour, mwana roi, nalela yo fort. Nalela yo fort, donc na banda olanda yo depuis donc soki 2 heures, 3 heures de temps passé, tango bozaki, tango bandi yo na ken. Na olo bananu yo na ken. Bobandi émission wana kitoko na analysation o na lingela kayo. Bozaki bino tout na katikati. Tala kutu degré kena lobiki alandaka les suba musicien te. Po aboyaki ko sauter côté ya mutu mosusu. Maintenant elo mo bona sepela ikena lobaki lobiki lelo to lobiso to moni ba to wata ba leki ba fingi fere ken ye mo ko lobaki kena zaka mutu efanjo. Bito biso to ebi zaka mutu fali. Maintenant leka ki wana lobiki soki kaka wata meki ko finga fere biso to côté le melaye. Mais siko ndenge zokende boye neti ba concert wana muziki ndingo wana muziki ndingo za musicien te eza ata musicien wana to ndimaki ya za musicien po muziki ndingo wana so beta milisusu e bongo bino bagolo bogoya lisubo lobike wata za mama Nyamakor azala musicien po ndenga zo finga bongo wata pesa ba argument bien ndeko na mai pesa ma botika ya lobako botika za libre botika za libre loba pardon kasi yangona na tuni soki Nyamakor azala musicien kasi tika nga en parole te na defna tuna etika loba bien tika eloba merci donc ndenge za bongo eza bien côté na bino mais côté bato muso eza mabe ndenge za boye biso tuto yebi na biso nga spiritas me na yebi na ngai makambo ebele salamaka ya côté na biso mutu na biso ya wenge alandaka mutu alatino mene tolobaka na biso te tootala ngo nga ndenge ekendaka nango mene so tolingi toloba bien joana o makambo ya sali akobetama lisusu bino bagolo bokoya lisusu kofinga